obi Jani akufi na ye me obi kazo awopia batu bakanda ande na makamba o akufeli ezangatina mambizanga tina do yo ke nana yo bakomisa mona musala oyana yo bakomisa mona musala mais na mboka na basi ebele ya lolenge na lenge so bamvia kayo soko changeaka no mwasi me mususu oza na vino mususu ke mutu yo moko ozokufa na buzoba na yo moko na makambo so na bina bimisawa bato mosusu baobimisa eza te eza te na baoutriage boso ye mutabandaka liboso osoyoka po esika bandiaka azoloba eloni ye apoke olandaka la brine aza nene ndenge nini basi na yo so mona mosa po tala mopende tala pembe aza marie boti kosala biloko wana so eza makambo peut-être elekaka nango elekaka avance wa mwasi oyo pourquoi kozongisa ngo pourquoi famille mpe bavanda kimia basala bango kimia bien te mais eza wana sani wana baza bandeko bajani bavumeli na bavanda esika moko elekiki ndeko mso azopekisa likamo bo mso okenda mpe oke mpe ofunde pa mwasi na mpe mwasi abenga ya finga ye boso ye mutabandaka liboso osoyoka po esika bandiaka azoloba acteur comédien ya makasi lokola Jani bino bofandi bosimpose boke kotikaka mbongo epa jokisa na ndeni akoki kolia mbongo ya matanga Jani bien mbongo ya nini eza Sylvie na Mao na Mao sundeni Mao aza kuna te Mao bazonganaki na baona Mao bavandaki ndako moko lisusu ozwaki ntango kotala video ya Yann Dimanche oyo asalaki ntango omonaki yango réaction oyo ezali na ndenge nini komona osekaki pourquoi osekaki naseka te bwana comédien balelaki na comédie baansi baosala bacomédie te so omoni tiel kutu tiel ko tiel abima na butu baolele mutakala bato bazozwa bakala so baotya boye eske bacholi ye te c'est normal ndenge aleli ye na comédie eloko ya Jani akufi yango oyo asali comédie bato baseka eza te ke aignore ye afingi ye te aleli ye na comédie ndeni yango oyo nde vie privée yango oyo ezaka na vie privée mpe etelengana na balabala yango yaka na vie privée bazwi epamba na nando moduka namoni video yango bazwi ye kuna loka abomi moto te awabimaka awabima awabima kaka mais aza na badossier ya bato ebele ata dossier ya 1000 bongo ya gola bayelaki badossier combien abomi na ye moto te ye mpe moto ayebi masolo na ye ayebi yango wapi euti na kati ya maison te faye bakangisa mpe na moto aza moto ya maison na bango parce que moto aza bamemela bango masolo ye abeti yango sikoyo ya kobeta boye lokola azalaki kobatama bazoluka ye baoluka lokola bakangi ye nga na sepeli na sepeli bakanga ye atake prison akobima na ye eza mboka motu te bakangi ye akei bakolanda ye bakobimisa ye après komi libre mama bango pa telema mama bango paza makasi apa kutu bato oyo bakuka oyo banini mama bango pa telema monte peut-être ebima neti ndenge ya gabi mpo ozotindaka bato nazotinda te bato bazofinga na d'autre part non bato bazofinga na partout koto na koto nga mpe bafingaka nga te yo soki esika akangisi motu te okangisaka pete nakangisaka me nasukaka na parke nga mo nabenda dossier nga mo nabenda dossier oui moto asambelaka nzambe oyo amataka ngomba amuta mawa so omoni moto amataka ngomba aza muta mawa tatika moto aketi na prison aza muta nzambe te injure kasi bato nyonso batika kofinga te oyo basala bazoluka bato bakotisa kombo na nga basala boye naza kuna te nakotika kozala mona mosala moto te nakotika mpe kozala kizengi ya moto te je suis Gabriel nakotikala Gabriel nazaka na kwe na nga ata ofinga na yo yo moto koyeba eza grave te boyo kati kokangisa moto eza danger ya danger te obenga bato na bémission ata 1000 botunda boloba makambo Gabriel naza kuna te yo kati kokangisa moto yaki danger ya mapeka eloko te bato mosusu bayokanisaka so okangisi moto neti obimi danger eza eloko te yakola ye wana atiki aso continue neki mpese so naza na pasha na akozala ata mokona ya
Ba 3 ans, 4 ans, 5 ans, et kaka. Wa zei. Chato. Zei. Ngate. Nga Gabriel. Nga. Non. Ake tinda muntu tila ngali toy. Ernest. Andeni. Ai lokote. Aza zei penda bébé asika. Nga kutu batu bayisanga ba oloba kutu azambala Teresa nga kuna ba nga ke kotinda muntu alingela nga mutu. Nga imona courage na nga mona osala ngote. Aza zei, aza bébé jamais. Ezali ki ya solo esali ngate. Njoto na nga moko. Ezali ki ya solo njoto na nga moko esali ngate na sukulanga. Nga ko tinda muntu alingela nga mutu. Eko simba te? Okay. Nake kotinda Teresia. Na osa nga moko. Po no muta pasi. So na bino na pesi moi $500 boy. O ndima na yo. Mais oui. Eza basala ne ba pachande bo. Pata 200. Na makambo So na bina bimisawa. Batu mso ba bimisa ezate Ezate. Na ba outrillage. Mais na melaka kaka. To zaka ndenge mo biso nyonso tout. Biso surtout batu mabe to sala kasaka makamba salite biso na biso akosakana te. Si vous voulez ma droite biso to pemi. Ba miso bazo pema te. Bazaka kana ba comédien. Non sakana ngai tana ko bimisa ba outrillage. Na ya basi na mibali. Bat ba okima bandako. Vous avez invitation au parquet. Ça ngani. Yé ba konzo bana parquet no sa ba relation. Ni mosakana ka. Yé ba konzo ba kuna la prison ya minene. Yeba ina bon. Gabriel Azaa. Na butu makamesa makuna ya sakana te. Ba kozo pe ba bimiso na nyo cellule na ba kota pa mokonzi mo bela makuna $5,000. Makambo ezalite. Bozi mutu mo bo 20 na plateau bo préparer loba boy. Yepe likola rôle le quoi a jouer à sous-sauter ke otinda mutu alingela nga mutu nga moko avocat makasi ono muta pasi na pesa kwa moi 100 je vois na kuna 200 tu vois kuna 250 na kitso coupé na ke otinda mutu oya okoma 23h akomi oya okoma 22h akomi tokozela janiti 2h wana biso moko ba combien to kokota na ba mituka to keiti na cinquantenaire totikiye na baler wana baoya tokenda pe ozela ba makango mususu kuna pe 2h ozela epeleka yepa balukeli yo to salango bo pwani ndeko na biso te. Bon, c'est le programme encore le mois le 27 et comme le 28 et côté cinquantenaire après tous les liens on a le premier na musée national et puis le 2 baké ko dans na nécropole. Mama, if love is crazy, love is funny. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mena
namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali lisusu te mais eloko nini esalami nayebi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodélivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Babango, avec Yves Ipan, ton secrétaire défaut, la avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Tumba, Bolembo, tous les là. Et belé, par rapport à mort, il y a Gianni Faye, Franco, Oyo, à Salipé Belé, la tête congolais, là, je vois mon vieux Kati Jean-Robert Kalala, les savants déradés, c'est la force qui a été notée. Il y a maman Nicole, maman na parfaite, à Paris, na Pessi Bambote Belé, na Poupon du bon au Canada, qui c'est tout le futur, mon ami, ainsi que mon vieux Kati. Et ma mère fondation Lissal ici, na Pessi Bambote, na maman Emile Bambote, mais tous les pépés l'embêté, maman Likelemba, Billy Vomuka Fondation, Tosunga, Ba, Vévenant Morphelin. Merci à toi, Mika Badjine, merci d'assistance Nayo, Lovita, ainsi que mon frère que j'aime bien. Pichou voit moi, mais Azarane peut voir ma tiens. J'ai bité sur les agarres promesse, nous avons fait ça et voilà. Maman Gabi, bonne santé na yo, toujours les agarres. Bien. A Titi toujours quand même matanga. Ce soir on a joué battre ce qui est ça on. Ah, Soso. C'est ça les malades, c'est aussi ça ma caméra timba mort. Voilà pour na elubu hein. OK, voilà. Et mais a Titi toujours matanga, tout le monde toujours noir. Tout ça toujours na matanga, tout c'est ligne on a biso Gianni Faye, pour azaki nani na biso camarade ami, on a biso camarade, collègue, joana et trop, tout ça na musala mingi na akei na ba talent ebile na nzoto. Kati vi na ye mokuse, azali na âge nano. Qui peut jouer na enanu titi mais tala ndenge akati biso kaka boye et pas c'est ça pas c'est vraiment pas c'est ça. Alors ce qui n'a besoin moi si moment moké est-ce que ça na film au pena ya Gabi a joué moi mingi na Gianni Faye na Gianni to jouer et belé pas major parce que so ba Gianni azali ngana za Gianni azali ngana za OK au moins Gianni azali penda fo ya major na Njonzingi. Là, on a fouillé à major dans Njonzingi. OK. On se comprend. C'est ça. Est-ce que c'est trop exigeant dans un film pour tout le monde sur le lendo un film là le la mutuinga na zanga na oyate est-ce que lors il y a un tournage Gianni on est que exigé puis mon bon même pas Gianni azaki na koloba penzate. OK. Vous comprenez. Gianni azaki soka fanzi. Gianni kuna wewe mona yako mikoloba loba mo bakota basuka. Ndio akomi na mwa lo yenge muke na moto. Mwakoloba mwani Gianni azaki soka fanzi azaki penda ko loba penza te. OK. Ezaki penda genre na été. Ko loba non. Yezaki soka ya fa na kwa na ye bo seka la bino seka na bino ye azo seka. OK. Avandi na ye vraiment. Mais moi l'idée que vous avez moi 2-3 films yo la principale na ye. Oui, bah tout ça des films belé les jours les plus longs. OK. Ça les jours les plus longs bah
afime yango peleke ebele batitre nde mobulu omeli ba 16 ans passé batitre nde mobulu mais tojoine bafilme ebele pa major ebele. Est-ce que vous avez une liste parmi bateaux il a fallu bakende na bango ensemble parce que ezalaki contrat mo babai baartiste fo bazala ebele po bakenda mikili ya poto. Est-ce que vous avez un contrat ngo azalaki te. Ozalaki te. Alors ça c'est bien. Ozalaka te. Lelo Jennifer Yakoufi, tant de problèmes, makambo bimi mo ebele il y a la bi. Alors n'évitez tant ozomona déjà na ngam na bino artiste boboyi contribution boboyi kotia mo solo pour que bokenda bon boboyi te mais selon papa Masuma monaki bo contribuer te lokola maman Denise déjà joué engagement ya matanga wana n'évitez est-ce que ça idée bien Janet Tigibana bon bino bogo son sa artiste bogo zo piment bon wana bo fouti moi quelque chose du Minerval ya bana tout ça n'évitez est-ce que problème les aboy NTPC eza eloko makasi NTPC eza mama na biso mama ya ba groupe nyonso mike la plateforme nyonso pona ko sala likambo faut ko mona NTPC. OK ozo comprendre ba du coup pour to salaka ezalaka okufeli mwana to saleli au groupe okufeli yaya to saleli au groupe okufeli papa to saleli au groupe mais yo moko artiste comédien soka kufi toujours NTPC. OK vous comprenez so vous avez une idée boké na ANTPC ta toza na idée toza na ba idée boye to ça il faut to ça la boye bo solliciter papa Masumu ba président mbe bazana après to yebi ndeto ah bon to memango boye to mira esa te ko kufa to sala ini ah papa to tala ka boye ndenge ni ko mira esa il faut ya ba vie Masumu basi ba koli vous comprenez faut la musaka bango la musaka oxygène la musa papa mso oxy ako banga moi muke mais yo ko ngana tingana ko affronter. OK papa mira esa kufi ba kundeka kuna papa to sala boto on le bini oh ils ont idée bien aza au courant nango abi bo pesier valeur voilà. OK vous comprendre bo pesier valeur na ye po nini bo e ko tourna ye avant ko sala likambo. OK pas un président na bino pas un président na biso o mona mutu so azane comédien te ayemba moko maman pour à s'imposer non et bien té et ma bé. OK toute autorité vient de Dieu ce qui bâti au place wana o bat bazo ignorer yo pour se pelater. OK o limba sa to sa pe mingate on se comprend pour pese valeur na ye na tango bâti wana bokolo mandat na ye ko sila kei na ye mutu susu ba ko tchape wana voilà akolinga pete basala ye bongo ke bo isoler ye pendant que yaza mokonzi ya ba groupe nyonso mike. OK ANTPC za maman na biso za papa na biso ça c'est bon ba groupe na biso ba moko baba na nguya ba nini oyo ba oyo vivant ba mono vivant ba nini nyonso twana nyonso za bana. OK acteur comédien ya makasi lokola Diani bino boyeka boye bosalika groupe ndenge wana botya ba mbongo bokende kopesa mutu boye non. OK il faut condition ezala il faut passer l'organisation ndenge za boye to sala boye to tia combien réunion esala mais to tia combien de to saka ya dadi to tia combien. OK to tia boye OK to kangi o wana batuni batu bolindimi yango to ndimi yango sili bon à partir de l'homme tazo so mbongo yeyo bopesa mbongo pa mutu oyo ezala kandenge wana ezati ke bino bofandi boye bo s'imposer boke ko tika mbongo pa jokisa na ndeni. OK te wa peut-être dans son organisation ya goût ya chic choc le ngé ezaki ya chic choc te ezaki ya chic choc te ezaki ya ba comédien nyonso ezaki ya chic choc te oui mais pourquoi bobo ça va signaler président Masumu président yebité le côté mais pourquoi bobo il contribuer na yebité parce que maman Denise kaka pessimement c'est ça vraiment ma question parce que maman Denise a pessimement ya nyonso yango bino ba convaincre bobo il contribuer balobi ne contribution générale boyezate mais ceux qui ba écrire na ba écrire mais que boya dadi pe to kata cotisation dadi pe to kata ki mais ba ni na mike biso to sala biso to kopesa pe enveloppe na biso o kuna pe biso to sala bat na ndenge na bango ba kesa mais général boy to sala ki amusuté. Donc tu vas payer ça qui est bon. C'est moi idée monsieur les alliés par rapport à ma contribution. Oui, contribution est nini.
neti nini oyo place a évoluer bakosala bango contribution. Ok. Vous comprenez? Neti biso na solliciter biso te ba camarade à Mao. To ke pe osala so contribution. Ok, bonne idée. Ozo mona, to ke pe osala contribution. To sa contribution na biso pona mwana Mao. Ah, Andy Star, oui. Ozo comprendre? To ke pe osala yango po Mao za ya biso. Ok. Mao za ya biso. Voilà. To ke pe osala yango. Mao enveloppe mwana yango. Ako pe osala ke loko moko boye pombongo na pe balukaka. Eso mela kofuta mwana na classe. Ok. Eza idée bien. Ozomona likambo ezana ezana likambo kopesa mutu na mutu na futie na place na kopesa valeur na ye tango aza na place wana ko ignorer ete même nzamba osepia na ngote. Ça c'est vrai. Alors Yagabi n'habite sur 8 heures sur la bande baza na poto par rapport plutôt j'allais dire il y a oyo eza comme résultat il y a autopsie oui bimi pona mort ya Janifa n'habite est-ce que ozima idée to pe ba solo la ki na bande osolo ki na bande ko baza na poto pona résultat bon nga siko na ndenge nazomonela ngo bazo kumba ngo penza te on dirait ya na opena ba kumo ko ya makambo mususu na ndenge poso ezaki ke ba beta ki eloko ba ngai ba kumba ngo mais le ko ba kumba ngo te c'est que ça ba problème ba maladie ne ka bela ka isali eloko moko boye po ezalaka pe na ba tension ezalaka ko za pe le net ba chaka kongo ba kufi nani eloko ezovanda eloko esali eloko moko boya ko ya kufi ba beta ki ete on comprend lokola na police ba landeli na bango ngo makasi te c'est que ba comprendre que ezana eloko moko boye nde fanda ki esali eloko moko. Voilà, mais parce que ba beta yango mais ça te voilà dans la ligne de Vénopso Christophe surtout là alobi que résultat ndenge bimi ezaki eza AVC cérébral donc ba kuti moi problème il y a ba insuffisance ba kisi donc ba kisi mususu banda ko melate a négliger moi ba kisi ndé ko sala mais ba éviter jour nuit wana soki ba soignisa ki bete ba bundisa ki pour que et ça là qui a kufa mais soki ba ko funda il faut ba funda ba pompier ou ba ki na moi retard pour retard déjà ba moni ya kufa na ye depuis heure ça crise na kufa na ye ba moni déjà moi retard ya makasi faut ba funda ndé bato ba benga ba encore ba assistant pour même nzoto ni l'hôpital donc problème ndé ba beza moi muke mais a kufa pena AVC mais ba éviter soko soana ki to pe ba bunda ki na butu wana na oyo bazane comme molonga ni na ndako wana wana comme ba longue histoire lokwa ba yebite c'est que comme longue histoire. OK. Po mutu akobetela ngo sete azate mutu azalaki tele babundaki mutu azalaki tele baswanaki donc eza ba tension oyo ezalaka ebombaka babiloko moko retardé ozomona lero ochacha makambo na mutu bapekisaka makambo yango monaka baloba conseillera bato ke so omoni mwasi wana azomemona mabe tika so omoni mobali azomemona mabe tika baconseillera yango na badocteur et puis kozalaka mingi trop mwasi te kozalaka mpe mingi trop mobali te baconseillera yango ozo comprendre so elo moko ezomema yo na mabe écarté yango zala toujours pensaka kaka na bien yo pensaka kaka na bien nde esa nini nde kowumisa yo ozomona miso mpe omonaka batension mosusu mpe esilaka nango esili est-ce que babi koloba lelo veuve ya Janifa ezali Sylvie Moliso ou bien ezali la Brune Sylvie sikoyo na bango mibale basukola nani mpo moto abande konsome mwa mingi peut-être nzoto ya fai ezalaki ndeko la Brune te ata moto akonsome ndenge nini bazaka bamakangu babotaki mais oyo tomeki bakende na la mairie oyo Jani abimaki na ndako ya mawa ake kobala ezalaki Sylvie. OK. Donc yende fu basukola donc moto akoki kolia mbongo ya matanga Jani bien mbongo ya nini eza Sylvie na Mao. Oh na Mao sundeni Mao aza kuna te te Mao bazonganaki na bango Mao bavandaki ndako moko lisusu boyo bosani. OK. Atiki Mao na ndako na salongo ozo comprendre ndako moko mais bako chamataka na avion akendaka sa na ndako ya Mao. Oui. Donc la Brune ana droit olia mbongo wana te bana bazati bakopesa bana te. OK. Bakopesa bana ya mabe te olia nsima bana mais na moni famille siliki babi comment
la Brune akoki kokenda na ambassade mpona kosolola par rapport ya mort ya Jani mpo bayebi ta mosusu eloko ekobima la Brune azolinga azwa mbongo tout ça babi fallait pas baartiste oyo baza kuna bamema ndeko la Brune epai ya ambassadeur na biso balingi kutu lisolo kutu ya la Brune te balobi azali veuve te ya Jani Faye et puis akoki kokenda kutu même pas na ambassade wana mpona makambo ya bazali bamakambo babotaki mwana lokola peut-être nde baza kofala na ye wana peut-être ye nde bazalaki na bango mpe bamemaki ye mpo nani te babi ambassadeur nde moto aexigaki azala po abetela bango lisolo ndenge elekaki tout ça peut-être na sens wana c'est normal mais moi la femme légitime eza Sylvie ya Sylvie baboyanaki te alatiaki alliance bakabwani na alliance na liboko mais chose grave yango alliance ezalaki mais Jani aza na ndako ya mao omoni problème yango wana nde tiko mais soki ezalaki nini confusion oyo ezalaki na moto ya bato babali koto mosusu movana na ndako ya motu mosusu kasi abimi ake tournage te ake ebala te ezalaki bongo te lokola mobali nango bimi obinake mosala okende kobala nga mpe nazali na ndako nayebi te ali makambo ye koyeba na siko après bona tikelo mobali topotani bosiko tosala boni nga mpe naza na boti siko na osani siko so mobali mpe awangani na ye aconsidere oyo susu makasi ndenge aconsideraki azwi ndako ya monene avandisi ye susu siko oyo oyebisanga Jani alaki kaka mbilinga ouais. Ça c'est bien. Alors, mais il y a Gabi. Lelo, ils ont un mécène, moi, appelé ça qui 10 000 euros. La réunion est pas de l'artiste sur la France. Alors, choisis ma tête. 10 000 euros, on a et puis, c'est problème. Famille, quand on va télémi, 10 000 on a. Mais sur la comédie, on va 5 000 et ils ont bien. Mais jusqu'à présent, bazo mona clarté na mbongo wana. Nebiti ya Gabi na idée na yo. C'est que bazo ya na ngo. Bazo yati. Mais nari bakati 2000 euros, bakati 2000 mais bato ba commissionnaire o ba yaki o ba kinde ko luba makambo. Bazo ka kaka. Eza normal. Oye bela enveloppe po bazala ngwa ma Denise wala ndaka na wana pika. Yana sens te. Est-ce que vous avez enveloppe ma Denise o eza munene? Eza mukete. OK. Ayebi ke bembe fe utapoto ya. Eza mukete. Fais aki ya awa. Nga to yeba montant mais o wana ke il faut pas bengi sango fo ya esala boy ele ka boy esala boy ayebi avant na poto ti voilà pour souhaiter la Brune ya pour le mobile na ya ma bezate avant neni ko lebele malgré ba problème malgré ba nini yo nga sipeta ya malamu peza kite na pe malamu peza la kite vous comprendre aloba na zaki ka mutema makasi mais ezai pe na tamu susu peza kite malamu pe ozomona c'est ça. Peut-être yazo sa bazua na yazo mwa question Jani a vu mukanda tera ko ya awa ko changer esprit ozo comprendre peut-être mama kamba za kanisa yango wana na mutu na ye OK uzanzambe te fungwela mutu nzela voilà ozongi ta ko tala vidéo ya Yandi Moshi oyo basalaki tango mona ki en réaction ni zaina ndenge ni komona sekaki pourquoi sekaki na sekate bwana mais mninga kufi mais Jani aza comédien. Faut relire la comédie. OK. Mais pourquoi tu bosses en akasansa musa? Au moins tu bota mina art. Tu ebi art bien. Bato baeka na eko sala maboke. Au moins ko tangela maboke nini théâtre classe. Eza ko bota manango te ko bota manango eza donc eza le quoi musa musala nzambe. O tangela ngo classe na o aza na don nango nzamba pese depuis bon maman. Eza randa e morote. OK. Biso quand on a ba don to out na li bon maman na biso. Comédien ba la na comédie. Ba as ba sa ba comédie. OK. So moni cheli kutu cheli ko chela mana butu ba olele mtakala. Bat bazozo ba kale so ba ochabu. Est-ce que ba choli? Ba choli était. C'est normal ndenge ba aleli na comédie. Et loko de Jani akufi yango yo asali comédie bat baseka. Ezate ki a ignorer ya fingi était. Aleli na comédie. Et même si moi vie privée ndeko koti. Oh ndeni. Parce que yango yo nde vie privée. Kasi tieme yango ezaka vie privée mtetelinga na balabala. Yango yaka na vie privée. Mais yango te bomeli mutu nde yango peut-être bomeli ndenge mabe. Asali na comédie. Aleli ndeko na comédie, ça comédie.
c'est pas dit que azo sekaye te asa comédien les liens na comédie est-ce que réaction à famille tant au monde ba fingi ba télé ba bino ba télé maki bongo po ba mona kisko ba misusu ndesko ba jongo ba tomboli yango yango bon pe ba sali bon mais ce ba tobaki ko kitisa ngo que non eza na comédie alele na comédie ba linga ba silikate mais famille pe ba vanda kimia ba sala ma kimia ba bien te c'est beaucoup fait il faut poser la kimia te mais ma mona clair te faut ba télé ma te clair te na ndenge ni boade en enveloppe mais il faut pas que ça on peut continuer bango attends ba baptiste c'est beau sens c'est bango pe kaka faut comme ça oh biso do sensation bongo te et au baptiste c'est beau sens la poto bino bo sens te mais ba ta poto ba sens mais bazo ya te parce que na ba to ba koma te parce que na ba to ba koma ah ya taka kongo papa mundelo akati 15 minutes kena ye akomula oh ya msamwa si téléphone bosali eni papa achanda bosali eni bosali eloko te atu 15 minutes kimi na ye mais ba comédien ba osala ngo te ba oyana bango ba comédien ba lingala bango ba salir bango te OK ba oyana ngo bazoya na moni pe major bisali dikuna na esobe e ba kezo accord ba oya ba oyana ngo déjà parti c'est ni ba oyana biso wa on dirait Maxi Bondowe Devos na peut-être so ansagoya na marque la duchesse papa Henri pa ba goya papa Henri ba oya na bango OK donc si ba bango neza ba bonde ba se bebe la ba olinga mutali ya mbongo mais toki parmi l'artiste pe baza na poto eza na misusu pe déjà ba bima na ndeko la brine ki bombanda pe yakina Janifa ikuna na poto l'artiste no ki batangi apo firenze utika po aza marié ko eloni ye apoke olandaka la brine aza nene ndenge nini basi na yo so mona mosapo osomona ye otonaka kuna nani kuto mama amwasi kitoko azoya linganga makasi totuva na osho azokabila na bambo tala mupende tala pembe la reine des amours ya aza marié boti kosala biloko wana so eza makambo peut-être lekaka nango elekaka avance wa mwasi oyo pourquoi kozongisa ngo pourquoi ezala ezoloba ma internet bongo baotanga na naza nini nango te kitoko te kasi abali abala asala vi na ye aza so avandi na réunion avandi kaka avandi esa kitoko te azokipe mpenza te matanga yango azolinga koyaka te lokuta oyebi makambo so epesaka bakanda nini oyebi jani akufi na ye me oyebi kaza aopia bato bakanda na makambo oyo akufeli ezanga ntina yo okenda na yo bakomisa omona mosala oya na yo bakomisa omona mosala me na mboka na basi baza ebele ya lolenge na lenge biso bamviaka yo soki ochangeaka no mwasi me mosusu oza na vino mosusu mais atali sani eza bakanda mpe ezali te ke motu yo moko ozokufa na buzoba na yo moko mais eza wana sani bapo wana baza bandeko bajani bavumeli na bavandi esika moko elekiki ndeko mosu azopekisa likamo boya mosu okenda mpe oke mpe ofundi epa mwasi na yo mpe mwasi abenga ya finga ye ozo comprendre mais siko pourquoi bazocite kaka apo na kati ya makambo bazocite balider ya misi bazocite bacomédie ebele lider ya misi aza na osemeki na ngai abala cousine na nga mwana tata mwasi na ngai eyenga wi siko bazocite bao na kati bongo mpona nini na kati ya dossier la brine il paraît nayebi te apo komona ezokota na kati pourquoi na makambo nga sina répondre yo déjà batike tranquille akanga mutu na makasi kanga mutu na makasi te batike tranquille voilà boso neti moto akufi bokombimisa bato pwani boso ye moto abandaka liboso boso yoka po esika bandi awa azoloba mais ya Gabi lelo tu as remarqué une chose lelo et comment ça la pena moi mabe famille attaqué aussi ndeko na biso modero par rapport à Gaga salaki la brine pesanga mukanda et memi sous ma finga ben jiri sous débité modero tango mona ki likambo ngana zoloba na bino ke jani aza artiste bazolenga na art yango wana natalaki na ngango modero aza comédien ya makila
Ok. bazolele na comédie eza tiko bato bazomona yango grave nga na comprendre bango te ezalaka bongo pole bakotya ye wana bato bakomatana baplateau bakosala bacomédie c'est ça mais tu vas bien tous là nde corps ebima Eh, obete baza ezala d'accord veille te peut-être baza bakosala comédie wana mais eza comédie baza moya bacomédien bakokobeta bete mpe babiloko esa yango eloko te sikoyo nde bato makanisi ebungi donc bato bakomona ye na baartiste nyonso tokufeli kaka diani ndenge na komomona tokufeli bato ebele te mais Johnny Pata star munene ya gabi il faut pas oublier il faut makambo ekendaka nde ezokenda boye dadi pa azali stara monene ok dadi pa azali stara monene papa akwedi mpe bazali bastara minene longo baki bajani baleki papa akwedi po fati beto alongo na ndako tia ye na matanga te mais Johnny mpe na makundi te akokoya mpe yaya mokonzi alaka matanga defo pourquoi pas aza comédien ngai eza oyo modero asalaki je sali je l'aime beaucoup mon yaya namoni aza comédien aleli ndeko na ye na comédie vous comprendre mais komona ya ndimo sikofuka kolela esaki ndenge nini ndimo samuta baventure yaya ya ndimo sikokolandaka na oyo ye te ya ndimo alelisaka bato akolelisa pene oleli amunoko akosakana te nde omonake wana aza mbanga ya kosakana te ya koloba likambo abaluki na ye mais apisenga mapasi ntango aleli alobi na bolandanga te azali nanga mokufi nana eloko moko batie nga awa tusa moye nazwa te ebele te nakoya kokufa na ngai na bika donc aza na appareil appareil wana esali bato pasi voilà aza na appareil vraiment nzambe apambolaka pamba Denise soki te meyani mosa tika biso kala to pile wana bakendaka kochange yango po parce que bango balingaka fo ekoma ti mokolo yango nde okende ozomona awa nde eza après ba une semaine avant oza déjà na Afrique du Sud te na fondation baopesa te ye bazwa ye mpenza en charge mbongo te ye se mokolo nani ekoki kaka bafuteli avion akei ya kosenga te voilà namoni lelo audio moko esali biso mwa pasi mwa moke famille eleli ya Johnny Faye etelemi quand même par rapport ya rapatriement ya corps ya ndeko Johnny Faye balobi ekoya awa le 27 bacomédien mosusu baza informé te mais le 27 wana bazoloba ekeya na ba 2 heures nayebi te soki omekaki kozwa na maxi pour ke ozwa mwa badetail mosusu est ce que corps ekokoya ba 2 heures parce que nayebi te 2 heures wana na ndenge ekeya bato bakozala te bacomédien famille tout ça bazomona bango bamoni ke bacomédien bakozala te mais ngai so tosala biso kaka sensibiliser mobiliser toki na so okoma baéroport oyo akoma 0 heure akomi oyo akoma 23 heure akomi oyo akoma 22 heure akomi tokozela jani ti 2 heures wana biso moko bacomédien tokokota na bamituka tokei ti na cinquantenaire totiki ye na balere wana tokosala yango baoya baoya tokenda mpe kozela bamakango mosusu kuna mpe 2 heures ozela ye peleka ye mpe abalukeli yo tosala yango bopwani ndeko na biso te pwani ndeko na biso te tokoya maxi ata batie 2 heures tokoya botieli biso kaka teni so tolata pembe so tolata noir tokoya soki koko ekobima 2 heures tokoya kozwa bino tokoya na biso tovea so na aéroport kuna tobeta so masolo tomela na biso moto aye na mwa 1 franc na ye tomela na biso tolia na biso tovandi ti 2 heures ekiti ti 2 heures ekiti tokende so toke cinquantenaire totiki corps na biso est-ce que population nde oyo bazelaki bazolinga bamona ndeko na bango ata cercueil bamona ata cercueil ndenge elekaka makorbiere eleka batelemi wana peut-être wana emanke biso yango famille babino aza mwana moke te quand même
qui dans un sens wana n'éviter sur idée on les abonne il faut y avoir un moyen bah déjà par rapport à mbongo avion au to benga Air France compagnie aviation wana bango ba 4500 Ethiopia 3000 alors bah tu peux batali ba moyen 4500 kuna baza déjà na $8000 bako pesa mais bana pe bazati ya gabio papa ba pesi mbongo pona ebembe ba pesi mbongo pona bana te mama bana ko ya après ba pesi mbongo po ebemba janie utakuna ekoma awa ozo comprendre eza bongo basali ki ebembe koma ba pesi 4500 wana kuna déjà baza na mbongo ba location enveloppe te kuna baza na mbongo ba pesa bon 10000 bazwi na kata 10000 wana bakati mbongo ba 4500 ba ye nango mutamta somba bien na ebo ba ujembe na mbongo wana déjà invitation na compte maman Denise a bengisi kaka 2 personnes 2 personnes si toi lingia aya afuti bien na eti OK kasi bazongoli 4500 batie bembe na moi na yebi surtout comprendre eza par rapport à nini eza bato ya fondation nde baosala ndenge wana balobi par rapport ya mbongo baza nango balingi te badepense ebele balingi ata corps ekeya nango na ba 2 heures problème eza te par rapport ya montant balingi ezala nango na mwa montant mwa mwasi lokola fondation bayebi bapesa 3500 3000 bango babakisa 1500 kasi yango na idée eza ndenge kasi baolela so pa ma Denise te OK babakisa 1500 na c'est simple OK makambo eza minene te fondation babi 3000 basi bapesa ede ya mbongo mosusu déjà fondation babi 3000 ya nini OK mbongo tozala yango atokata 1500 totie wana esili mais siko lelo toyoki nouvelle bandeko bake koplaider na fondation po bachanger air par rapport à 0 heure 1 heure bamoni yango ezala trop retard balingi ezala mois avant nayebi te koplaider na bango lelo epai ya mama Denise toloba esala ndenge nini soki mpena babi changement ya date et ya date aussi et puis par rapport à ba heure ozomona idango ezala bien ezala na moi nayebi te bon biso nyonso tosouhaite ezala na moi omoni tosouhaitaki ezala na moi ngai na kantiaki ondire batiaki yango kotia mais so eza par rapport à mbongo nde mte esala bongo nayebi te so basi bafuti bafutaki ya bambongo nyonso mais soki eza bongo nayebi te so baosala se bafuti na bango nanu te bango bazwi ka 1500 babambi wana ekomi 4500 eza simple so 1500 na euta wapi na mbongo baza nango yaka bindeni bazolinga baya kopesa famille bana eza ya jani soki jani akufaki te benga bapesa bana mbongo wana te jani akolia yango akolia yango te yoka na yebisa yo bakozela mama jani aza vive zela nazoyoka na ndeni eza sens te mais oteka mapa nde na coin moi koteka mapa za na bana te bana bakopesa mbongo ateka mama so ateka mapa topesaki mbongo te c'est moi liboso te na gouvernement te na bien mwana mwana liboso yende yango na lobi asa kufi mbongo oyo nani gentil choisi matata apesi 10000 aandeko na bango te alingaka ka jani apesi 10000 akoka pe kolobaki apesi ne te bosiko so apesa ye te bino benga bofuta bambongo siko so apesa ye te bino nde bakomedi benga bofuta bambongo kasi choisi matata na tena bachoisi matata so apesa 10000 wana te benga apesa bana nini likambo so ezaka fo kosimplifie moto abimisi mbongo ebele bon totuna bango kaka tozwaka 3000 wana biso tobakisa 1500 wana mpona kolinga mpe kotungisa motu te bamayele eza ya ndenge ebele so nga nazalaki na kati na bango yanga napesa bango ide oyo so bafuti nano te tozwa 3000 wana biso tokee kosala na soki na Air France yango soki nini c'est simple mais c'est que pourtant okata 2000 euros mobima mbongo ebele boye eza commission nga napesi yo makambo papa ya ndelaki na 15000 bon bazwi ka 2000 mais mawa eza te mawa ya nini na commission mawa yaka te yaka te ako yo moko la grande commission mawa yaka te yaka te ata ndiga mpe okozwa moko ya commission nani zwa te pwani yo nini nanga yo moko commissionnaire international partout international
Nana Takaza, on a commissionnaire à ma casse. Nana Takaza, on a pas commissionnaire à ma casse, ba maman Janine Galula, ba Siara Bikekos, ba Gabriel Bolembo, ba Minata. Moi ça nani ya nani. Aminata moi ça Aminata son père. OK. Bata ma classe. Vous comprenez? Il a profité pour la bêta, donc comme la promotion à 350. OK. Donc comme la 250 c'est Sili, hein? 20 sur 20. OK. 350, 250 et Sili, donc comme la promotion il y a 350. Il y a $350. On a soit somba à benga 089 65 61 779. Donc promotion continue. Promotion continue toujours. OK. Savon na biso pe MG ya savon na biso. Eza pe makasi mingi ya kosukola nango ezolongola batache ezosa njoto propre donc so ko sukola ngo kaka ezolongola salité surtout ba moyo eza mikolo kozonga ndako pakola au moins 5 minutes okoti du choka pa otika njoto pepele chaleur ezati ozo comprendre eza kitoko penza savon na biso banduta ezali osomi savon na yo puis tu boza mboka musika elio zalaka ke osoma nanu mwa côté osomi ata 5 na yo ozo potaka po banduta musu ya makasi ya teti osombi na yo ozo pakola mwaki ezo zipama ebota misuni voilà ebota misuni ezo zipama savon moko pena très efficace voilà l'invité est-ce qu'aujourd'hui suite il y a réunion où salami entre NTPC Fondation Maman Denise Nekero aussi famille à Jennifer est-ce qu'aujourd'hui suite non parce que nous paye avant la question là il y a Gabriel Zaranani na kati ya NTPC est-ce que vous en avez un rôle moi na za la caisse na caisse OK na za la caisse est-ce qu'aujourd'hui suite à réunion bon suite à réunion bakene ko sa a nini a NTPC na famille na nini R nde ba opesa papier cité OK amene président tindelinga message mais R bato bazo discuter to moni ba pesité net so R on a ka so za maintenir to yité to ko ba pesa so neni R ba kundango le 2 donc veiller za le premier à musée national puis on a programme ko goya José Baila na to sola kana bana na ngai bana bato tinde ngai biloko na za si biloko ezo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekoma kate me bazali kuyiba na yembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo oza tala baza pointe noire JB Service ezali soki wane te angolais nali te nango angolais vezeli JB Service ekare eza musike bon c'est le programme d'être mamoni batindelinga message quoi que le 27 et comme à le 28 mais R ba comité OK ce qu'on a battu sur ka R yango wana toi la posa R
Ok. Pour namone ba Maxi Bondo ne ba senga ki air pour na ba fan to ko le kala ngona changu wana ba fan ba binyone bemba jani ba ozo mona ndenge za la kaka parce que ba bazo lele mingi donc air ndé pesamité to éviter ceux qui ka isa maintenu to ba je crois que on dirait ça ka yango parce que namoni RT alors sorti accord tant il est côté cinquantenaire et côté cinquantenaire après to le on a le premier na musée national. Et puis le débat qui est au dans la nécropole. Ah, ok, ça c'est bien. Alors, ce que vous vendez, on se rappelle, on ça témoignage à Janify. Témoignage il y a Gabi Kosa pour na ndekona Janify. Kasi ndeka na esakio. Aza Jani asaki bien na mutu nyonso. Jani natika ngone ska soigner. OK. Jani a to ça les problèmes. Atala kabwe. On a condition miso. Donc atala kaka soki ya kosekeza seki soki ya kolobeza lobi soki alobi ki akoloba pete banda yaki ozomona non na moni sika swana te banana yeba ye non na monate au discussion au nini en tout cas na monate tout le monde a ko lingi makasi Mutu moko bien, balaba qui a tiki biso, ça fait très mal. Na habité ya Gabi, to mo ki na suna suka. To mo ni arrestation ya ndeko na yo, leki na yo. Moura de la presse. Ngana yo ki on kutuka a otana zoya na transport ba informer nga. Na habité moura na kangisi so zona ma idée et cause la penda nani. Na penda mtakangisi ete. Mais c'est bien, aba kangaye ya obimana ça grave. Abomi moto te bazule na nowe bango boyo bazue pa manana ndo moduka na mona ki na moni video yango bazue kuna loka abomi moto te obimaka awabima awabimaka mais azana ba dossier ba tumé belé ata dossier 1000 bongo ya gola ba elaki ba dossier combien abomi na ye moto te yepe moto ayebi masolo na yeba ki ayebi yango wa e uti na kata maison te fa ba kangisa pena mutaza muta maison na bango. Parce que mtazo memela bango masolo ya beti yango sikoya ko beta boy. Mais bilo mutu za rapeta musu bino mombo kosi bo sala encore pour que bo vimi sali solo bilo musu pe za bongo bo beti ka pour vimi sali solo. Wala nga na yebite ponga na zalate. Le baza ko sama kama ba kende bisika baza kende nga na zalate. Mais pona ngeza kaka lokwa bazaki ko bata mabata mabazo luka e ba luka ko ba kange nga na sepeli. OK. Na sepeli ba kangaye attaquer prison arobima na ye. C'est plus bas quand il y a mais oui, si tu as comme libre. Ah donc c'est pas. Oui, zamboka na biso so te zamboka ya mutu te. Zamboka mutu te. Bakangie akei bakolanda ye, bakobimisa ye, après comme libre. Maman bon pas télé, maman bon pas za makasa, pas ko to bato ba o baba ku ko banini banini. Maman bon pas téléma. Non, on est là. A téléma maman moura. A téléma place pe maman bi moi mi ken ken ay. Ah, maman boti. E kas. Ah. Mais ce qu'on a vu, peut-être bimane tunde ya Gabi pozuti na rabatu ba finga na zotinda te, batu bazo finga na d'autres parts. Non non, batu bazo finga na partout. Koto na koto. OK. Ngabe ba finga ngati. Yo soki eska kangisi mutu. Te okangisa ka pete. Na kangisa ka, mais na suka na parke na ngamo na benda dossier. Ngamo na bona benda dossier. Ezali ni mawa bien. Oui, mutu asambela nzambe wa mataka ngomba, amtamawa. So moni mutu amataka ngomba aza mutamawa tatika mutake na prison aza mutanzambe te. On se bien gérer les qui. Il faut taper il y a des un jour kasi bato so batika ko finga te. Tout le monde batika ko finga. Yozo mata mikolo ngape ba olukela nga makambe na betakara. Na okipete. Neti ma omni ba lukela. Na betala nga kara na bazo o basala bazo luka bato bakotsa kombo nanga. E basala boy nazakuna te. Nazakuna te. Na kotika kozamula musala mutu te. Na kotika pe kozaki zenga mutu te. Je suis Gabriel, na kotika la Gabriel, nazaka na kwenanga. Ata finga na yo. Yo mto koyeba. Mais moko yo poza la peu compliqué, yo pour peu ba tout peu me belé au pro. Compliqué. Na provoquer te na lo ba vérité. Na lobi ake mura bakanga ko bima. Po mona ke ko bima na ye. Na kosite. Wane na luki makam. So quoi que prison lo. Attaque prison bima. Boya gola wuchi wapi.
Oh, eza gravité. Boyo kasi ko kangisa muto eza danger. Ya danger te. Ata mutali boyo ko finga pe mutali bomo yo liboma ke funda o bakangi yo. Ya ki danger te. Mais sobi ke ba dossier ko ya pe belé na sima wana papa pa so bakale. Ate ye 1000. Le ko abomine muto te. Akobima na ye. Yo zo bang. C'est péné bakangi comme ça aya akopa zaki mal à l'aise zaki liberté mais ça na mboka ni moko pourquoi bakangi c'est bon akei basambi ceux qui senga ke prison akei prison balandi abimi na ye OK ba bazo bomba bato mona bango te OK o mona bango te bazo mona ya ngana nga kuna te bo benga bato na be mission ata 1000 botunda boma kama Gabriel naza kuna te ozaka pe choqué naza nanga kuna te ozaka pe moi choqué te tango yo ba mama tango ba takaka yo na ko silikana na minute na siliki na blessure na bimisi nanga esina OK na ko yo kakanda babi yo kakanda mesali sumute so eza na Bible ezakani tant ba takaka même Jésus Christ ayoka kikanda panza ki nini ya nini o bazo te kabilo na temple ozoyoka mais asali sumute yoka tiko kansa mutu ki danger ya mapeka elote oh elote OK pour nous so quand tu so kangisi mutu necho bimi danger ezelo côté ya gola yewana atiki aso continuer ne kimpese oh ela makambo ya kolekisa bolekisi na bino eleki na ngoma makambo pe sila na ngonano yo pesa ka conseil esila na ngonano esila c'est tout obia conseil bien zongela suste azongeli ne kaka te azongeli na ye mutu mtana mutu na ye ngake kozwa mutu na ye na ke comme ça yanga oh mtana mutu na ye ne mutu ne zo fonctionner dossier ande ko na yo Dudu Supu na éviter ceux qui oyo koloba nini ye makambo kuna okipe na ngango te okipe on te nini po na zo yeba ngo pena bien te nazo yeba na ngango te er mo pede mo lobi belé er moko batu ba comme na éviter est-ce que il nazo yeba ngo te nga ba TikTok na bino na yeba na ngango te so ezaki ti ba internet boye ba nini boye ba YouTube boye nena ngana ba net ba TikTok na kota ngo pena te. OK voilà ya gabi to kono na suka na ni mina na tikela yo micro moi mbote na 2-3 personnes et puis naningi au sangisape famille hein oyo ya donc famille théâtrale quoi donc pour ezana bande moi des arros ezali ba koto feli moto akufi monene moto pa ki wana jani ba tunisu ba leki ba ona nini to kufeli pena moto OK photo za quand même bato mokilo eza bisote sia nani mokilo eza bisote nani liloba mona to kanisa to mona pe ke no bato bazo tika biso bale toleki ba on eloko te toleki ba on eloko te te menga na zozo musuka na bi mais un jour peut-être bandeko bazala ba famille tant bazo mona ezo leka un jour angwe sila kasi esila partout bozo comme ça batu musuba lesbienne peut-être esila partout ngala lo baka ana nini ngaya ngalo bana plateau na ngaya wati OK na ko sepia na mutu akoya lobi ke non na lingi susu na partie na nga mutu afinga ka mutu te na lingi susu na partie na nga mutu make batu respecter wanga na ko betele maboko na loba kompa na yo ayaya tu ezo salema nazo boya kotanga bakoma batu mais tant yo do tinda nga ya na tunyo ezo salema ezo salema efing esili wapi yo monine na ofing yaya totika ko totika na ba misusu na bengana ki bona ndako na ngawa abakomisinga na problème bakomba ke kolizwa mutu leka wana lobake Gabriel boy kene na ngawa wapi esa ngelo kote mais yebondo dala zei ndengwa yebondo dala ba pasha ba zei sona sana pasha na kosa ta mkona ya ba 3 ans 4 ans 5 ans ele kaka wa zei chato bali mbinga bongo zei ngate sibu tege lito ndenge nini nga Gabriel nga
Non, non, to benga na Miss Noire. To benga wat. Yo, Ça c'est écoute bino ba na écoute main libre sur place. Yo to l'action émission. Voilà. Na tien ba moi na bengi sur place. Na bengi Teresa. Allo binoni. Abina yili solo mo ka bono so na bino abidi soto solate. Abia sala ngote. OK. Atam ko le mota ebise makama bongo. Atam ko le moko te. Yo tika la ko chali to ite ba Teresa te. Aboyi ngala ke tinda muntu ti ngali toy. Ernest. Andeni. Ai lokote. Aza zei penda bébé asika le kwa to so na e to lingene mingi biso ba Teresa to so sepia nende mingi. Siko na ebite so na mutu na aza okanta kwa to lingele monsta mobile. Ngakutu batu ba isanga ba lo bakuto azambala Teresa ngakuna ba azambala Teresa te. Ngabi asa mwa ngana yebi. Poto zo linge mingi 25 kutu ayebi to zo linge mingi to mona moko bien mona moko respect. Esuki wana. Ngana ke kotinda mutu alingela nga mutu. Ngai mona courage na nga mona osala ngote. Aza zei, aza bébé, jamais. Globa ke soki lelo peut-être ina pe aza bébé moko oyo to mona ko fingaka ya mado parce que au mona ndimo bo non, même pas. Yango takaki mingi ya mado. Même pas. So za plateau plateau na ko beta maso ya mado te. Prochainement on va sur na plateau noté. OK, te na landika malobe. Na iso pe la vérité. Pour ça le baron ba boso na sta e biso déjà. Voilà. Na va sur na plateau noté. Voilà, mais Kolanda Ernest wana na ebite soki yo tali. Ngana zo tala makamna ete. Nini? Nga ute talinga te. So za ki aso na ngana ndima. Mtoke ngai pa ya zate? OK. No ba pena oui. Bon mtoke na ngapi? Pourquoi papa c'est pas normal? Te, wa zei, wa bébé. Yo te. Même pas 30 ans. Ba série wana kutu azayesu ba 22 ans. Geta za no mukolo na ye. Ndazana azaga ba 25 ans. On a zo ebisa yo? Kengambela nyo. Azaga ba 25 ans. Papa, non, en tout cas au tapaki mabe. So za kanisa nena za lingo mingo kanisa te on penda moi sta mobali. Non. Au tapaki mabe. Wa zei. Jamais. Jamais. Oui, c'est une question de talent pour lelo qui na internet. Te ni on a bien pour lelo ndenge qui internet. Te o salir ngate. E salir ngande. E salir ki ya solo, e salir ngate. Njoto na ngamoko. E salir ki ya solo njoto na ngamoko. E salir ngate na sukulanga. Mais si kona ba aji wana ngala ko sala ngote zei. Zei. Papa ça zei, non ça ngote. Voilà, Gabi. To comme la sula suka. Do yo ga. Tu bana linga tak ba 40 ans. Ça 40 ans c'est quoi leka? 25 ans. Yo ga pe zei. Asa zei asa na kokangote na banandeni. Idée ngoko de huta na wapi? Esopio, Esopio en tout cas. Kolinga mingi penza, na linga ko mingi. Nazo ko mono respect, mona moko bien, no seso ba blague, no seso ba jé. Mais sika oyo komi, nga na zate puis nga ko tsa mutu tenga ko tinda mutu alingela nga mutu. Eko simba te? OK. Nake ko tinda Teresia. Non, ça, on a moko. Pour nous, on t'a passé. Si on a bien, on a payé moi $500 boy. On dit manayo. Mais oui. Les abassans l'année va pas changer bon. Pas ta 200. OK. Na notre nzamba za likolo zo monanga. Ataide. Mais ko sepia na moto. Que na zo sepia na epenza. Ba série to zo kutana mingi et pas 20 OK. Donc depuis to kutana biso soute na mutu na pas za rane soute. OK. Tozok tana ba tournage. Voilà, ya Gabi jokomi na suka. Esopio mabe. Un mot na bande ko bota la biso et surtout yo. Diesa mutatindi yo. Nga eloko ekamisa nga na mokili zate. So na sali comme na volonté na etalinga. Voilà.
Natikolo miko mambote na deux. Yango bongaka te bozaka kubuka. Mambote na deux personnes ba otala yo. Te na pia mbote te. Lelo mbote ya te. Commission sala te lelo. Et la pesi commission nanga déjà. Ba suka yo pesa na suka. Commission nanga la pesi déjà. Na pesi commission nanga déjà. Lelo beton déjà avant. Na beta kango déjà avant. Toi na matanga kaya Jani, même moral tole la Jani. Tozala ka bomoko. Ba o basaki ba humour na bango ezala basaki na bango ba lelinde ko na bango na humour. Donc ngala moyi nango gravité. OK. Na moyi nango gravité. Donc c'est ça. Voilà. Si tu l'as pas au canelo, oui. Tu es au canelo, tu vas bien. Merci bien, Siatoul. Donc, ministère Siatoul, il y a Christophe, Mambo de Bélé. Donc, en tout cas, ça se passe comme ça. Merci. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Makanisi à ma belle. Tu as makanisi. Makanisi, malekingai. Hey! Na longwana age na zanango. Seigneur. Chance pas yom to la singe mission na bengi pe Teresa na mission na bino. A tu peux répondre ngam na moya tin de lo voice ezate pour bangi na le bon émission. OK. Abangi na abangi na le bon émission. Pour te wala mutu na epeti. A mutu na e. A pire petit na e. OK. Abi na ngate na yo ki songo face à face mais pour boy na tinda voice. Pour que voice on obimisango. OK. Voilà. Merci ngamo na zupeta ngoyoka mama Teresa nga lobi. Oyoki na voice. Alobi donc iza kotungisa ezaka ya bomwana nde petit na bango pi kotinda ye mo biloko ndenge wana ekene ekelelo na ebite en fait omeka ko bazotinda ya zoluka rôle te aluka rôle lokwa ye pas comme scénario aluka peut être kotisa moi dossier ko mpe comme scénario. OK. Ba comment olobisa bango ko lobisa ti loba boy bo mutu lokola ngai otinda mutu loba boy nge talinga ye batala ka bato angote ngai voilà ponga mo makamna sala kana ndima kango mutu okena nge pa ya zate bino moko makama minene bo sala na makambo so na bina bimisawa batu muso ba bimisa zate ezate na ba outrillage mais na benga melaka kaka bon ngolo ko sante tozaka ndenge moko biso nyonso tout biso surtout batu mabe to sala kasaka makama salite biso na biso akosakana te parce que beaucoup na ba diwa te biso to pemi ba miso bazo pema te bazaka kana ba comédien to sakana ngai tana ko bimisa ba outrillage na ya basi na mibali batu ba okima bandako bazo ko invitation au parquet sangani yé ba konzo bana parquet no sa ba relation ni mosakana ka yé ba konzo ba tuna na prison ya minene yé ba ina bon Gabriel Azaa na butu makamesa makakuna ya sakana te ba kozo pe ba bimiso na nyo Celine na ba kota pa mokonzi mo bela makuna $5,000 makambo ezalite na kuna zo économiser na mbongo na ngabino ovanja bovai na bino siko bongo zo banga mama ba mort subito to ba mo kufa boye li fait le pesa kasi ba paso kufa ngo na zoloba li fait le za nga zoloba ti to kufa na ba tranquille boye c'est pas bien nga na zoloba bozi mutu mo bovanja na plateau bo préparer loba boye ye pe likolo a rôle le quoi a jouer à sous-sauter alobi tika pe nga na loba kaka boye tika loba kaka boye ba pesa ngata mo espace eza likambo espace yo kasi bato bazokufa bakufa likambo espace espace au kako azwa te espace aleka na TV voilà merci Gabi to na matala bazo sala ba chaîne ezo simba te OK to na matala to tunso mo mingi te po ceux bakundi to zonga pour gato me kobeta ba sujet wana différent. Alors merci à vous Mikaba Dine, merci na Pichu Voima, merci na bando konyo so nga Ivipan. En tout cas à la prochaine fois Totani. Lovita Pichu Voima. Nyonso bakanda kaya balovita. Nazo ebisa yo. Ngana ke otinda mutu alingela mutu. Nga moko avocata makasi. Quando muta pasi na pessoa como 100. Joana kuna 200. Joana kuna 250 na kitu coupé. Na ke otinda mutu.
nakitinda mutu ndenge nini namoni choqué ngana ngana Eh, kati choqué nga te. on doit continuer kaka naopesa explication echoke nga pwana wala makambo peut-être yo oyebanga malamu te oyebanga te soki pena yo batango oyo ovandi na nga soki oyebi nga okobeta masolo mosusu te oyebi nga te voilà merci à la prochaine fois eloko moto so eza ya solo bo eza yango ya solo te eshokele ngani batindi ye nde eloba boye te moto yango bavai na ye kubuka bongaka te kubuka bisengasenga bisengasenga tola matanga foto na attitude ya matanga naza na attitude naza mpe na attitude ya koloba okotina bakubuka susu yango wana nde tosala bien te ya gabi tona matanga kubuka na kubuka bongo lumière eza ndeni voilà merci à la prochaine fois ngaka motu mabe yo moto osambelaka mama prophétesse mama naza mabe makasi bakopekisa kaka oyo nde omona so tozokitaka na biso yo mwenga bana jani akufi omwenga na fai na ngati naosaba makambo na nga bankambo naosasa makambo na nga mosusu voilà merci baba emika bajinde à la prochaine fois bye bye merci naye nakosanga nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo yeso yeso nalebi bya bisengasenga nzamba lole nalebi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo